to lingela yo Tshisekedi makambo ko biso te mais lelo yo ba biso ko buka terrain oyo bon to za bo buka mais biso to vanda na gare on attend parce que nous to la ngai nazali ex-agent Onatra parce que lelo na sala ka le soutien na ma pension depuis 2018 mais jusqu'à présent na ko crever Onatra azokoka ko futa pension na ngai te bon nao etali espace oyo biso toyaka kokota awa clandestinement te espace oyo ezalaki loti na époque ya Mbikai toza na bapreuve nyonso bapièce comptable nyonso toza nango ezalaki loti bapesi biso bajean Onatra crédit lelo oyo bango baya baloba ke baya kobuka yango siko sor na biso ekozala nini sor na biso non cette histoire ezali bakosala nko dans les programmes balobaki que bakobuka 15 mètres dans un premier temps et à la longue s'ils peuvent aller à 30 mètres o wana programme obiso toyebi yango wana mais lelo ekomi ke kobanda ite na 80 mètres na société ezali nko donc bakosala yango na nko na motema mabe kaka ndenge mama alobi awa to se laisser faire nous devons en tout cas engager l'action pour que biso tozala to recouvrir ba droit na biso tuzana bana biso eloko te tuvandika boye tumoni mituke ye na basota na bambwa baya kolia biso tuzo kubuka londa 4 heures tuzo ba congolais tuzana bana naza bana misa batana 6e na kutani bana osa examen ndeni nini tuzo ba congolais kunyo kole biso boye pona nini quartier mubima zo buka biloko tuchango wapi tozana bana wapi naba mo ba kulia biso tuzaba congolais biso nyonso bunyo kole biso pona nini quartier mubimba bazobuka bantu nyonso wana tukenda wapi leta papa Felix Tshisekedi tuzapande munayo uzosana biso boye pona nini muluka solution kutinda bantu batika musala bazosala 4 heures lolba 4 heures le 18 le 19 ne bakuya na tongo bo pese biso solution soit ezana wote soit ezana wote mo se solution tukufuna bana tunani bantu kenda wapi mo ezambo na biso wangete toka congolais tulembi makamu oyo bantu bazokweya na bango ba kulia biso ezala kate naja papa menaza mwana ya agent ya Onatra mon père était inspecteur à l'Onatra inspecteur Koumilebo matricule 48 428 bar M lelo papa nanga kenda kufa na front on a tatinaka batu na ye na guerre il n'était pas militaire mais kufa dans ba capitaine on a traba kenda na guerre amema batu na guerre na masuwa papa nanga kufa likolo on a tra papa kufi lelo on a tra azana nyongwa tata nanga kufa atika veuve lelo azana lelo veuve ba yumba kobuka na on a tra ah oui oh la gare on a tra na sepeli makasi libosa bien de kobuka menga na oza mama na ngai na bande ko nanga to na ka na gare parce que on a tra azana mo fa futa ba mama na ngai papa nanga kenda fa on a tra futa ete donc on a travaillé après ça papa la biso mapa ko koto en crédit si après ça on a crédit biso to ba ke na ngai wana ba kobuka ngo 15 mètres alors que c'est pris tout le monde ba ye ba kobuka ko na ngai ti limite on a pas ça travailler na ba buka yango ba tunyo to ba longwa si c'est que de lukuta modèle biso to lingela yo Tshisekedi makambo ko ma biso te mais lelo yo ba biso ko buka terrain oyo bon to de la buka mais biso to vanda na gare on attend parce que nous to dans na gare on attend to to manda on gare on attend bo benga na biso te lukuta tellement yo yaka pa ndoko ba tata la biso Tshisekedi alingi ko tika yo lukuta ndoko ba tata la biso voilà to vanda na gare awa boya ko buka lobi to ba biso solution te lobi na tongo ba na 4 heures avec les chiens là ba papa la biso le 18 ba lobi le 19 na tongo boya babo ma biso parce que ba terrain oyo nous sommes des Congolais ba to ba tongo zaki ba militaire a tenu à Moura la garde républicaine ba on ne ba yaki
tellement mo kileza ya bango lobi bango mama biso masina lobi machine ko pela moto ba masina ba mtu auta ba sodola mtu auta este ba auta ba kongo ba masina mais demain je lobi ko kufa na masina ko terrain eza ba na masina donc o to ngato ba yango wana batika ko buka biso batika ba mama na biso ko mikolo ba fa na mapango na bango na ta pesa mibali na bango on ata azana mbongo ya ko pesa bango to zela on ata so ba biko ko buka ko vana azongi ta mbongo ba papa na biso futa ba pesa crédit pour les parcelles eza na numéro cadastral ils ont bien enregistré la cadastre donc to ça la bonne difforme tellement l'éternel nous on a makasi tellement makasi ya l'état pose c'est ça d'avoir pose le plan moto faut indemniser si tu veux on a indemniser ba ina makasi na bango ba buka na gouverneur de la ville ndamba zo ko pata lo biso ba bukiawa biso ba mama na biso to banda kula na gaba na. Bonsoir bandeko, j'espère que vous allez bien. Ngai naza bien te franchement. Pour nous à droite na bino naza bien te. Naza victime ya na part ya moko ya garde ya moko ya militaire ba garde républicaine otobengaka mura na Kinshasa awa. Ezaki bongo lisi d'abord kombo nanga Victoire Munyimba, citoyenne congolaise native de Kisangani, naza Kinshasa depuis 2014. Nayaka awa pour maman biso azaki awa, maman biso akufaki na 2024. Nazaki na cabine nga, na bande ko evre na cabine nga depuis 2021, na 2025. Nde makambo ngo esilaki parce que bayi ko évacuer biso na bato hôtel de ville pour na bongisa mboka vie ekomaki mwa pasi parce que source de revenus mosusu ezalaki te. Alors bongo naselansaki na baformation na ngai ya prothésie ongulaire nakoma kosalaka ta manzaka naza presque na 60% ya réalisation ya mwa mini shop na ngai ya manzaka na soma ida biloko na nganya soto melelo mura moko ndeko na ngai o aza censé ko protéger nga alingi na ekaka na sentiment na ye asepe na ye akata ba rêve na nga asepe na ye a bebisa vie na nga tozaki ko nazaki kozonga ndaku nazaki na moto nafandaki nsima mama moko katikati motard na biso liboso tozokende magasin tokomi vers GG Mart na baproximité wana tozwi sens unique comme d'habitude s'il vous plaît nayebi te soki eza infraction kaka ou pas parce que comme habitude bato bafandaka na ngaliema bayebi que depuis un moment nzela wana na pourquoi bato balikaka ngo na basens unique et puis nayebi te soki posera problème tozaki biso mon côté tout un cortège ya bamotard après kofofila embouteillage tozwaki nzela wana misusu baleki bien komi na tour na biso mura na soki alingaka sala motard na biso nini motard a esquive ye alors nde aki kwa seninga un coup de poing na elongi sur place monsieur Vimbi sur place makila ezotanga sur place oyo awa efungwami e bane komona na pembe oyo bato nyinga nde parce que awa ezaki ya kotoboka kuna na kati boye na fanda nebisi motara na telema na nebisi motara telema na oyo nzela kino na soki makasi na tabo makila etaka nga na polo na nga makila etaka nga na polo na nga nebisi motara na biso na biya ya telema na yaka nsaki zaka babilo moko ba chiffre na bango basaka ba misana kusana na eleka alors
miso eswanga motanga na zwi atelemi sikoyo nata boye na mitali na miwa ya kamera ya telefone na nga nakisomo makambo na nomona na miso na nga nazwi réflexe naobenga lede bato baoya koyedinga te mota wana wamemaki moka na kimi bana moto baoloba tolanda ye balandi ye meme so mpo alandaki te mpo motu moko ta apesaki ata suite motu moko ta apesaki suite naosenga lede ata bomona ona bavideo ane naosenga lede me moto oya kosekuringa aza te na concentre makasi na nga na ke na ngaliema mota moko bato bamota baoboya komemanga mpo baomona makila ana somo baoboya komemanga te kosimbanga moto asimbanga azalaki te ntango nake na komi na ngaliema na explike ka nde nazo explike bino boye na bandi traitement depuis le 6 wana ti le 9 nde nabimaki na ngaliema le 7 nazalaki reçu par ophtalmologue et tout aconsulte ngai asoumettre ngai na batraitement et puis nasala radiographie et tout na ndenge atalaki ngai na babiloko na bongo na baki non ça va aller mais après opesanga bakisi wana apesaki ngai bakisi wana ntango esimbi te alobi na nga ke nasala échographie si alors là ntango nasala échographie nde baki komona batraumatisme oyo gifle wana ekozele ngango naki komona siko batraumatisme wana siko namonaka aflu nde naza na miso oyo namonaka elilingi so nafungoli misu monene loba nasali boye soka natiki boye omoko etiembela naoka mona boye koyi nango ka bongo nakei bombongo ebimi nango ka ebimi ebimi boye ebingane mape bien ntango médecin na ngai ebisinga biki non awa ezosenga boye il faut intervention mais vu insuffisance ya plateau technique na kine esenga yo Maroc soit Inde ou Afrique du Sud ebosaki ngai nouvelle wana mais je me disais non lela te lelo nde kutu naleli yo depuis makambo na osaefa nalela te takabisinga bongo nabi ok nazwi likanisa kosala contre expertise kasi nabi nzambe na espoir que nos diagnostic échangé nake na la L vision tout ce que j'ai dit eza traçable mes documents sont là mes documents sont là o eza ya la L vision o nyonso nakomi na ndako na nga kala bapapier kotambola na baenvelope mpona kokende kosenga aide na bafondation naoza te ya nota moko te ya liboso nakende na fondation mama Denise 2 semaines déjà oyo moto arépondre te babenginga mpe telo te nazwaki plainte mpe nakende mpe kopesa na auditorat militaire na auditorat so général militaire oyo eza kota primature kuna epuis nakende mpe kotika lettre mosusu kuna na primature où je me suis adressé à madame la première ministre mpona kananga namoni ya noté na meki otoke na baprivé na bato ebele oyo nabiki no basunganaka nazwi aide te parceque plus naomela plus so nafunga miso bomonaki miso déjà ekoma oka 5 heures ekeda pembeni mais chance nanga koyede ya korécupérer ata nda mavi nanga ezali pardon bosunga ngai bosunga ata président mona image nanga ata mama Denise mona image nanga kosunga osenga te na bundaka nanga botika ngai ndapti boye te kosenga eza mpasi tusu bapimelo naokoka bie kosenga te pardon bie kosenga mpona nalie mpona nazala boye pardon bandeko nanga pardon monsieur le chevalier fali
mboka nini tokufa lokola banyama oyo eza mboka nini mboka nini tokufa lokola banyama boye est ce que eza normal lobi jipe basoda ye 5 jipe basoda baye na bambwa minene bayei pare ke no bazoya kobuka quartier mobimba 80 mètres donc quartier mobimba bazobuka yango lobi na ba 11 heures baye koavertir biso lelo na ba 5 heures lelo na ba 5 heures baye kobuka quartier mobimba bobuka biloko yango tenga tobimisa na moyen nini na 11 heures biloko yango tenga tokenda ngo ndenge nini tofivre loka banyama mpo na nini toza na masina na siforko baye kobuka biso quartier mobimba je te dis kaka nde balobaki lobi bakobuka na ba 11 heures lelo na tongo ba 5 heures baye babandi kobuka nde naoloba na bino boye naobanga kofilme basoda baza libanda mour etondi bajip baye na bajefa loko ya guerre bazobuka biso bakonza mboka pasi ya boye ndako ekui pasi ya boye nakoavertir bato lelo nakobuka lelo bipai nini basi basali bongo tosali nini toza bana Congo soki ezali ke bakobuka tokoki koswana na leta te tokoki kotia tembe na leta te me mabe ezali ke nakoinforme nakobuka eloko wana tomoni yango suspect nakoloba nakobuka très impossible namoni yango impossible oyo eza mabe eloko oyo pasi tozomona ngai naza na mibange bavandi yango oyo ngai naza kobatela nakokea na bango wapi briske comme ça biloko ezobeba papa Fati, yo lokolo vandi kupi soka na mboko oyo lobake bavevi bazate lobake bafele oyo bazonyokoma te machebe te bana paso tozomona ata liloba yokolobake botika babimisa lobi. La nation est en péril. Dressons nos fronts, prenons le plus bel élan. Message de l'Assemblée plénière extraordinaire des évêques du 18 au 20 juin 2026. Nous, cardinal, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, nous sommes réunis en Assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 18 au 20 juin 2026. Mus par notre sollicitude pastorale, nous nous sommes penchés sur la situation sécuritaire et sociopolitique préoccupante en vue d'apporter notre contribution à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Notre pays est toujours en guerre malgré l'accord de paix signé. Depuis 4 ans, une partie du pays dans le nord et le sud Kivu est contrôlée par l'AFC M23 qui consolide de plus en plus son administration des territoires occupés. Le combat continue avec son lot important de morts ainsi que de déplacés internes et de réfugiés vivant dans des conditions inhumaines. Des armées étrangères se sont installées chez nous, en Ituri et dans une partie du Nord Kivu. Les groupes armés, dont les ADF Nalu, sont en train de massacrer des milliers de nos compatriotes. Toujours à l'est du pays, la maladie à virus Ebola fait des victimes avec le risque d'extension si elle n'est pas bien gérée. Par ailleurs, le gouvernement s'efforce à améliorer le social, notamment par la construction des routes, des écoles, des universités, des aéroports, ainsi que des hôpitaux dans quelques provinces. Au-delà de ces avancées, sur le plan économique, la majorité de la population vit encore dans la misère. Les projets sociaux initiés par le gouvernement, notamment celui de couverture santé universelle, le programme de développement local des 145 territoires, les projets à impact visible par le truchement de l'Église catholique sont en souffrance. Pendant ce temps, nous observons
avec beaucoup d'inquiétude une tension croissante née de la campagne de la majorité au pouvoir en faveur du changement de la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, cette campagne qui mobilise les moyens de l'État se fait dans un climat de terreur contre des voix discordantes au sein même de la majorité, obligée de se taire par peur de représailles. Quant aux manifestations de l'opposition, elles sont violemment réprimées par la police nationale en collaboration avec une milice d'un parti politique dénommé Force du Progrès. Alerte de la manipulation. Certains tenants du changement de la Constitution du 18 février 2006 ne cachent plus leur principale motivation, qui est d'offrir un autre cycle de mandat à l'actuel président de la République, ce qui serait une rupture du pacte républicain qui est un compromis politique historique chèrement acquis après toutes les crises connues dans le pays depuis l'indépendance. En effet, une des conséquences de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum votée sous prétexte de combler un vide juridique serait de rendre possible un référendum qui permettrait de toucher en violation de l'ordre constitutionnel aux matières intangibles déjà verrouillées par l'article 220. Et pourtant, cet article représente un véritable rempart contre la dictature et la privatisation de l'État. Du danger du changement de la Constitution. Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Dans un contexte où les rivalités politiques revêtent des connotations ethniques et tribales, le déclenchement d'une autre guerre civile est à redouter. De tout ce qui précède, après un profond discernement, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité de